Non bengango tige coton. Nzemboana. Poso yo kango pena o sentir que elongo la ba salita ba nzembo musuna matoi. Na oki lo kwa pongo love ndo yemba. Surtout koto yemba na awa oye ko kweko balanga. Awa oye ko kwelanga. Na ningi yo balanga de malamu an ko yemba. Cindy les cœurs. Quelle voix angélique. Ba seme ki awa bomoni ngai na kweli mobali na ngai makambo na biso boko tate o Cindy les cœurs ba sakana na e ba tika e après 10 ans après 15 ans après yemoka signé ba ben je te jure les images parlent à ma place. Miss Wana Cindy les cœurs aso tale la Koffi Olomide, vous ressentez qu'il y a l'amour vrai, l'amour vrai ozo bimanakati, un amour vrai au pas que tout le monde a battu mon water piste ni te. Cindy les cœurs a vu Koffi Olomide. Cindy les cœurs a vu Koffi Olomide. Koffi Olomide a commis à Bissonnier ensemble. Maman li a tiki Koffi. Bon mon Koffi Olomide on a torchante. Non s'adresser ce qu'on a ban à Paris. Pour na mon habit na TikTok neni bo mata ki paka koloba. Bon mon Koffi Olomide on torchant. Koffi Olomide a torchante. Ba ya. Ce qui yo mo moi ce que vous en avez sabino. Ce qui est mort moi si ok comme tika et pas mobali jamais aboya moi si ezalo kwa mutanzala aolia na ekaka yana mtu mususu aliaka na ema tembele te menzala aliene kama tembele malgré mes préférences des anondunda ce que vous constatez que peut-être que soit aboya ni na madame Alia nde yango ko sala ke bino nuance tout. Beaucoup m'a Koffi Olomide, vous avez importuné Cindy les cœurs. Je vous informe et j'affirme que Nzembo est l'objet béli. Invitation à ardoise. Mais avec Given, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Mobokoléaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin de Den. Invitation à boy. Bon, on fait il a ta mabé. Maison Given. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison Given. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Sambo kate Kinshasa mbo kate lobinga iwana wabino persi de ndaka laba obet povange bele liboso ba itandweke na bino pona kozela magazine na bino otobenga ka Kinshasa mbo kate awa biso to bwaka ka ba elema ezoloba na place na to chama ba commentaire ba mungo ba pilipili kaka lolenge bolinga ka matondo mingi na mama ni mama Olive Lembe Kabila Kabange mama motema boboto motema monene pene ya Jenny Pirate motema daduki nzonzi lipasa Bambote belé na bino nyonso o bolinga personne dakala ba obet. Toke directement Berlive le lenge ka olinga David Copperfield ya Congo c'est officiel plus télévision na masolo ngo tokoti. Koffi Olomide na kati ya album Légende babwaki loembo moko ekoboma bato je te jure Cindy les cœurs à s'exprimer wana Pongo Love. Wana beti masikini mais moi na moi si on a évité en tout cas Koffi Olomide coup de chapeau parce que le yembo oyo et c'est pelisi baï ke na ba amoureux Cindy les cœurs à s'exprimer na motema pa ya ko panzana bon le bon là-bas beto chamote surtout ba vérité en tout cas je te jure et Nzembo ekangi actuellement. Je te jure, eza Nzembo oyo na minute so bokoti na TikTok bomona ba challenge lo lenge nini salama. Donc sans kutuba tinda kutuba tuba sala challenge na makasi. Awa oye ko balanga na boy lobi ezwelanga nde ba raison. Yaya Nzembo wana ba amoureux ba tuba obalana de comme de beta déjà na ba mariage. Koffi Olomide a sali biso surprise moko ya dégâts. En tout cas, de ce côté-là, Cindy les cœurs, honorable
Cindy Olomide lolenge Edi Diora lobaki to bengaka e mingi olatisi biso pena ko sa madame Olomide ponzembo wana penda ko tala ya olobeza te berlive imagine okare sala marathon wana olobara awa po comprenaka bino moko botala clip moi to tiela bino clip ezate boyebi ka neni makambo ekendaka ba autorisation et droit d'auteur ya moto boyi tozoli bino ka ba capture ya ba photo mais na tindi bino bokende koyoka yana bato beleno ba yoki on te je te jure na kati album légende bokende ko landa yango clip ebimi déjà abwaki clip wana na mikili kuna babwaki clip ane oto bima so avant-hier mais nazo ebisa bino non botala bino mo lolenge nini Cindy le cœur a posé ba malobane na kati Cindy le cœur na kati nzembo wana abi awa yoyo balanga na boyi lobi ekobelanga ba raison na boyi lobi ekoma oso lingo boya ngayo yoyo ko balangai balanga nde malamu Cindy le cœur a lobisko yeba bale malamu to yebi déjà kakoma madame Olomide bon ngana ko sabino to monze mwana soboyo kyango eza Cindy le cœur na kofi biso apeneza ka songi.com to fini mutu te et dit aura déjà si affirma qui botala nzembo wana bien et puis mukolo ba jeton na kata nzembo wana ye moko ni yebi ba kolo ba to ba boakeli ba jeton to lo bakaka la vérité Cindy le cœur a s'exprimer to occupé kuna le quadre Koffi Olomide alobi olinginga okutinga na ngani eloko te olinginga okutinga na zo banda via zéro olinginga okutinga iboy na kuti okutinga na ba building te mais supporter nga linga na vana na place wana but misu ba loba ke ote pour ani yo loba bongo parce que Cindy le cœur ayo kuto Olomide ada na bambongo na ye ada Koffi Olomide ndeni bokolo babongo te ya par rapport à ba vache maigre mon Cindy le cœur a moi Simon Boye tant aye na vie à Koffi Olomide a traversé ba dure épreuve koto ba musicien ba longwa koto ba funda hier seulement koto ba finga ba finele bouton ni qu'il o kendete koto boy koto kuna pe ba pression ya ex-femme na maman Alia ezalaki tu es ex-femme parce qu'elle n'est plus sa femme et dit Diora et si affirmer la biso que Cindy le cœur aza moi sa Koffi Olomide Prince Bakali a boyango menzembo lobi so tembe believe wakela biso image wana o Cindy le cœur en plein clip au sala Koffi Olomide ba 600 na kingo botala mona bino mo botane bino na écran ngate ako sale ba 600 ako lalele bino mo mona da botala ka image wana nan oh fi loba biloba yaya mona nan bazu déjà ba figurant mais ce que désormais na combien engagé distanciation ezalaki ça ya boete yaya oh penda Cindy le cœur na Koffi Olomide ba beti ba moment difficile na bon ba lekisi na kati ya love ce que pona okene lisu musika Cindy le cœur a clôturé ba seme qui est awa bino awa ngana lingi mobali nanga makamuna biso boko tate o mama la ngai na moni kuna ba na Paris oh Koffi Olomide tikali ya biso awa Cindy le cœur a zu Koffi Olomide Cindy le cœur a zu Koffi Olomide comme ya biso nyonso maman li atiki Koffi bomoni Koffi Olomide on ka torchante non s'adresser ce qu'on a ban à Paris pour na mona bino na TikTok neni bo mataki paka koloba bomoni Koffi Olomide ngo torchant Koffi Olomide torchante bayaya soki yo moko moi soki bozana na Sabino soki yo moko moi si OK komitika et pas mobali jamais aboya mwasi eza lokwa mutanzala aolia na ekaka yana mtu mususu aliaka na ema tembele te menzala aliene kama tembele malgré mes préférences des ala ondunda ce que beaucoup kanisa te que peut-être que soit aboya ni na madame Alia nde yango ko sala ke bino nuance tout
beaucoup m'a Koffi Olomide vous pas importuner Cindy les cœurs. Je vous informe et j'affirme que Nzembo est lobby belli. Tant obi ba seme ki bandeko na bino ba fan mpe bwana kati poto koma na bondeko bino ba oyo bwana ko mata ba biso nyonso tozaki koloba loba eloko ezate eloko yite ya soni tozaka.com finga nga so finga na commentaire ya na tanga ba commentaire na bino na linga bino mingi. Mais là je vous dis la vérité, Cindy les cœurs a niati yoka lisusu mingi baleka awa kasi moteme boya bango mingi baleka awa kasi moteme pona bango teo yaya boyoka mingi baleka awa confiance ou affirmer bino boleke bele liste mais moko kaka ayaka ni masolo crash. Non, tout le monde n'a pas craqué. Koffi Olomide a craqué. Moi, si a craqué Cindy. Ayemba ni ba maman ali. Ayemba ba nani. Ayemba ba oyo. Ba gode. Mais moi na o Cindy le cœur bonako benga Cindy le cœur. Moi na o a machina. Moi na o ya shimandako. Moi na o a chango. Yewana Cindy le cœur. Akangi masolo. Kinshasa mboka te. Na minito encre na salive ka ko couler, je te jure ya pamba toki kuna olala na olala Koffi s'exprimer na Sabino Cindy le cœur abimara figurante boy donc ba les double king double baba nini ezana nyonso nani surtout partie o alobaki double king nenga lobaka na o continuer s'occuper double d'honneur s'occuper double nini wana baksa wana malamo Cindy le cœur abimana kati ya clip ya olala. Ya. Façon pesa moi c'est une valeur. Yé mon bayambi une émission lobby Cindy les cœurs. Elle est la seule musicienne. Oh avant na ba moment difficile. Cindy les cœurs aïe a changé j'ai na quartier latin. Yé mon Koffi Olomide affirmé. Ngaito ana fingi mutute ana betanga lisola Koffi. Ana fingi mutute na beti lisola nani ya Koffi Olomide. Alors mingi baleka awa kasi mote mesani ni elinga na bangote. Donc Koffi Olomide ala sibino kaka ke oro mona mobala bala ni mwasi bazalaka. Mais 100% bena love et kokate. Et mso soit parents, moi so roza kitoro makasi, abotele obana bien, mais o manqué ba maramsusu. Ete ya biso Maman, yo za nkati ndako nga di bala, jeune fille mon boya ka ya pano yo minimiza ki ana po mobali na ngate mobali nga linga ba fille ba canon ya ba bassin. Cindy le cœur ana ba revolver au Koffi linga ba sa ba revolver. Est-ce que maman Cindy le cœur ana ba revolver wana? Pour vous dire que mobali alanda ramutu alanda orientation moteme memae kaka. Je te jure, et ça n'a pas serment, il y a union. Ya Koffi Olomide na Cindy les cœurs bolanda clip wana bien na tindi nombo ke consommer nze mwana mikolo nga na benga ngo lisala soso na benga ngo tige coton nze mwana poso yo kango pena o sentir que elongola ba salita ba nze momusu na matoi na okilo kwa pongo love ndo yemba surtout koto yemba na awa oye ko kweko balanga na ningi yo balanga de malamu anko yemba. Cindy les cœurs, quelle voix angélique. En tout cas félicitations. Mais na bino ba oyo bozo lukanze mwana boye beze ya nani nze mwana Koffi Olomide aboki jeton na ba nyonso o bazara ba ex na ye. Et puis jeton ya suka Cindy les cœurs à lobby awa bino, je le répète, ba seme ki awa bomoni ngai na kweli mobali la ngai makambo na biso boko tate o Cindy le cœur ba sakana na ye ba tika ye après 10 ans après 15 ans après yemoka signé ba ben yango je te jure yemoka signé na ye Berliv dans les cas. Deuxième plan, tomoni kolinga mwana mukie ezong sara mutum bébé open analyse mon boyko. Nakata magazine biso Kinshasa mboka te
Nabi ke boze belé o boro sepela na ba o boro silika. Surtout ba femme légitime, ero bazo finga ngai. Mais vérité rotika la vérité. Est-ce que Berly faut qu'on balance les biso non image oh tout le monde a les vieux quadres. Kofi Olomide atie perruque. Pour les perruque hein, y a ba mibali. Ba coiffer pena bien. Abendi bota ba bébé Kofi Olomide le quoi jeune garçon. Moi ce vos années écart d'âge moulaï talabazongi sa mibali ba jeune. Ah ba maman tato batela ba papa. So moni mo fille mo bobandi ko poussa pemé na papa ya gele. Parce que maman li azaki na poto koto sindi le kera en orchestre yenda za ko gérer. Foufou yenda zo lambela papa. Ko fait ko sala moi crise yenda na poko apesi kisi. Ko fait Olomide malili azu jaquette apesi. Kuna pe mumbiri apesi taka ba ke wanko. Yaya sko talande na baje ndeni sindi le kera azu libala. Bino bo mo ndeni Kofi Olomide a manifesté joie. C'est comme si on dirait abimi na kata carapace moko boye. To ko ka vie quadrata. Sindi le cœur pardon. Pardon moi beta pa balanzela. Biloba lobo. Na bien. Bozwana nous photo o. Na clip ya je te jure. Vous tala la façon ou la manière Oyo, Sindi le kera banda otala Kofi Olomide. Berliv, oziongo bien. Façon banda ko tala ye. Yaya. Sindi pardon, Berliv, tako Sindi akotinga na maloba. Berliv, balancer le ngai photo oyo, aosale ba sison na kingo, o balancer pena photo o ba otala na tomba lati bilamba maputa. Wana nde pena. D'après tozuka ba capture hein, moyen to tie la bino clip ezate pona ba droit d'auteur et tout bon yo kata biso pamba bino moko bomuna les images parlent à ma place. Miss Wana Sindi le cœur aso tale la Kofi Olomide, vous ressentez qu'il y a l'amour vrai, l'amour frais ozo bimanakati, un amour frais au pas que tout le monde a ba tchemu wa te piste ni te. Et Sindi vraiment l'amoureuse. En tout cas, Berly, photo là, nous allons la tirer loba. Sindi le cœur, elle est amoureuse. Et bon, Kofi est en train de rayonner. Ah, l'amour, c'est beau l'amour, hein. Bon, ils ont un bolingo là-bas. On a déjà, et Didier réussi à affirmer là, biso tu en as qu'au bout de tout ce na Sony, na zo kaka Sony, ne bino peka bozo ka Sony le kwanga, mais toi na choité. Tondi maka choix mninga Kofi Olomide a poni déjà Sindi le cœur naie Sindi le cœur Olomide madame Sindi le cœur Olomide et puis Sindi le cœur a poni papa naie Kofi Olomide ata bo fingi koko ata bo fingi nani mais botanda zozong se ujana botanda zozong se bébé. L'amour rend beau. Lorsqu'il y a l'amour, il y a pas photo, il y a pas match. Toké na deuxième lisolo na biso alelo neto bakaka. Toké na première actualité, toké ce qu'on a deuxième. Yangiama, Makanda Weranson, maison mère. A préparé concert. Il y a $1500, 1500, 250 et 25, hein? Si je ne me trompe pas, 50 ou 25. Mais plafond, il y a $1500. Tolinto tuna yangiama $1500 wana obeta pe plein pas besoin d'espace les millionnaires et Berlin si je me trompe pas bon wana ça peut martyr te ça ka le roi ba Pullman hein sko yangiama obeta concert à 1500 et kotonda te mais nabi makasa maison mère bana yangiama non. Ce qu'on bino bateau pour finir qui bolobaki parce que fallait pour habiter un concert na Pullman il y a $300. Kotoyo Yangia Mamakanda a niati ala ça qu'est-ce quoi papa 1500. Berlin jour il faut que nous ayons image hein OK na carte de presse là. Nous tous ya kaba image. To ya rolobela. La Kinshasa mboka te to loba akabo. Olingo lingate ato chaka mungu na pilipili.
biso tobi ke yangiama atondisaka na ngai na beta zeni double versi jamais na lobela ba $1500 na eblo pambe pa yangiama oni atango wapa na ebisino j'ai même à couper na risqué j'ai même à couper yangiama oni atango plein et beta makuna bolinga te yangiama amuta ba prêtre yangiama amuta batu plein beta makuna ndengo sakana te bino ba o pe bozaza pe na ba bozana libanda mboka bo benda na déjà boyaka déjà po yangiama o se produire kala mingi te paf $1500 Mutasuka baba combien 25 hein deuxième baba combien 500 yangiama toko côté $1500 en tout cas c'est à féliciter yangiama a osé bota la paix force nae hein ko yata nuni sora la lipongi keba ko ya ko tia loboko te obima loboko ndambo donc courage à toi Weranson wenge musique à maison mère ba fan tout yangiama wana eza déjà mbela ba pesi bino pona ko kende ko honorer o ezali moko pe ya ba icône ya musique congolaise yangiama makanda Weranson motema si deji mampata mbote na bino tokei na lisolo o eza ya pasi nokolo ba ya mawa troisième actualité na biso yo makama maître Gims na Fally Ipupa na ndenga mabete façon makama ngo zo kendela e ko mosala pe moi soni berlive nana minute nanga façon makama ngo ezo kendela e ko mosala pe moi pasi yesa pe moi mawa komona lolenge nini mboka na biso à la place ya ko matisa musique na biso mais to komi okitisa ngo na mona façon nini Gims a komi ko réagir bon ba na Ramadan na bi que azo publier sous ba vidéo te lolenge ni ba warrior pardon bazo réagir et ça passe na par exemple production mo na Côte d'Ivoire si je me trompe pas au Cameroun au Fally Ipupa ko se produire si je me trompe pas à Côte d'Ivoire maître Gims Salanda qui ekuna na ba propre moyen na est-ce que a complexe qui Fally Ipupa de beaucoup mon loba est-ce que ça qui jaloux na c'est tout son frère bon mon kutu Fally Ipupa a beti concert a bensa Dadju baga Dadju longwa itikana maboko Fally batu ba lobela ngoma be même Manique de John aloba mama Dadju Fally abendi mwana no makambo mwana na mwana muke baga ni za bag te Manique de John aloba na yebi ki auti jour tout belani papa sangu mais ye mo aloba ki papier soko fini obwaki soko zongisi ba trace etikalaka eza ndenge moko ba mabe mususu to salaka etikalaka donc comme il est irréparable ba le 20 il faut le boire limbisa Manique de John so nazo si makambo akala Manique de John kuta selango donc analyse si je me trompe pas les ketchu boke ko luka aloba neni Fally Ipupa benda mwana na moto abi Fally Ipupa benda mwana na makolo Fally Ipupa mabe Fally Ipupa aboy mama fongola misu ale TikTok pe kuna ba chenze momo ba chaka mi ma fola tala et pas dans ce na histoire ana pour vous dire comment est-ce que Batu Baluka déjà ko bebi sa image ya Fally Ipupa pembeni ya mwana Dadju mais tant bayambaki Dadju une émission j'avais mis la réponse de Dadju dit non ça n'a rien à voir et ça bague et ça simple bague wana d'ailleurs et les caranga na munene d'ailleurs ceux qui na koti douche mingi kweya nga na salle de bain combien de fois moi ça nga zolinga abi non ils le roté na toka ki tellement makasi bague bima yango moko toute façon ni alava ki mbamo image ya Fally Ipupa
so bazaki bato baza rempli de haine balinga ba profiter kana du solo ata maître Gims ba muta makambo nous quand ba bato ba numéro te ceux qui penanga na kana mutu no zero pena cible pour ça qui penelo mo so pena dajo ba tele maloba Gims sa tele balinga ba salir fali balinga ba bisa fali chor mais pas bon bien et puis les colons nango dajo ya awa a beta na fali mo ba production bazala trop na fali et tout ne bande konanga toto lo ba makamusu to meka mpo maniola bien certes maître Gims a moi na yolo fali a moi na bandal babike moi na yolo tikala moi na yolo take wapi aïe toujours ni saba konzo bino boboka ba mabanga bisikani babotamela nerombo mfumu ya banga moyo mwana kisenso bayaya bina file mwana kisenso est-ce que pour la mutu lobi na vie to ozala o vivre sans complexe faut aka mwana bandal to mwana lemba ya na okaba commune na ngopatambola na commune ona moto tout comme qui na ba bassesse mona ba makambo ya na ngota na tina te heureusement que tout je te jure bimi et ya na ko sokola non pour mikolo je te jure nezo beta vraiment en tout cas Cindy Lecker tige coton Cindy Lecker tige coton en tout cas Berlive coton pena magnon elanga bien pena zone d'attaque Cindy Lecker tige coton li sala soso ay ko longolela biso ba mélodie mususu na matoyi ay pena ko vandisa biso no ba style no ba mama pongo love non lo bananga yi cadre musique kozana joua te Cindy Lecker a niati nzembo wana pena je te jure da bala na bozela nani Cindy Lecker nani maître Gims n'a fallu pour pas trop comparer bangoté. Oui, mais pourquoi? Parce que fallait pour pas a évolué dans mboka oyo tozana nukutu na ba na nini na ba maison industrielle oyo ya musique ezate ezangote tozana ba producteur oyo teke ayebo a nyonso mboka na biso ba somba musique te nazo yo ka je te jure est-ce que na côté déjà ko fimbo le bana qui na plateforme na bango mais combien de personnes déjà ba télécharger dans ba téléphone na bango be arrive bana on ba ndako mais c'est pas le cas avec le maître Gims bango kuna na ba poto kuna bana facilité France, si je me trompe, c'est le deuxième pays dans le monde où ils ont la maison industrielle, il y a musique, hein? Ils ont épanoui. Donc, matissa musicien, je moukier, kiti sope, je moukier. Si je me trompe pas, parce que deuxième dans le monde, si je me trompe pas, la France soit dans le monde. Maître Gims a eu faveur. Premièrement, il y a pays où il est adopté. Malgré que ceux qui passent la nationalité, mais avant dans la France, à Koliwana, Babani la section d'assaut. J'aimerais partir m'isoler. Papa, maman, je suis désolé. Et il y a des coups de pavé. Papa, maman, les gars, désolé. Oui, désolé. Biso nyo soto landa woto sepe les bersa pe en France na biso to sepe na ma caisse. Po ba désolé na tango bibi biso na ba blé blanc. Ozomon. Groupe na ba zaki à part Black. Gims da bimalikolo. Et ça s'appelle Kambo étoile. Bien sûr que nini ba maison industrielle ya musique zaza mais Azana ba chance nae, Azana aura nae, et il connaît aussi la musique. Il chante comme s'il fait de l'opéra. Hein. Non, bon souvent. Hein. Laisse-moi, je veux tout expliquer. Parfois, je fais des choses que je comprends pas. En fait, Azana parmi les musiciens, on a linga mingi. Nalo ba bongo te ça, eza mabe mingi.
azui chance non ya ozana mboka oyo bazo pesa mutu chance soki a na talent na ye. Ce n'est pas qu'il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Na Fally Ipupa a outi na likemba. Hein? Fallait à Kembi. Pas comme ma place à Zali. Botika ba comparaison. Ba disque d'or, on a bola qui ça ya Gims tout. Bien sûr que Gims ça aime bien, mais tout taper d'opportunité aux France et puis ça Gims. Ce qu'il fallait pour pas na bamboka mobo non pour bazo non orchestre problème ça non test boaka luketu pena mais tout ça pas besoin nini on a fallait ana banda ko présenter pas et pas ko fina concert mon so na Zénith so na Bercy mon mbala zo zinga luketu nyoso na kanipo à convaincre patron na ye ke na yebi ko bina na yebi ko yemba ngana yeba ko fina nani fali na bongo nanga ne peut soit pas nze moi Berlivio ebelier wapi pour toi kana Berliv hein c'est lui qui a la réalisation ngana yebi Fally Ipupa na bongo nanga nze mbongo na yebela kae tozaka na mike makasi na yebo yebeli susu na o pena na yebeli pena Fally abimi pena makasi na ba ekachaka. C'est un monsieur qui a beau souffert pour être là où il est. Fally Ipupa il a souffert à Kembi. Otika kusaba comparaison on a bien des débats à dormir debout. Il faut faire des analyses correctes et intelligentes. Il a beau souffert ces messieurs. Binomo boebi pour nos producteurs na Congo. Il faut ça la nini. Il faut les kananzela nini. Au traverser océan, au traverser désert, tempête. Droit chemin ti aye wana bundi moi mobala batou. Ale kudungina ne makitika yeze mu yezo osonambonda il a souffert hein. Donc au seka vu que j'aime être un peu trop comique mais deux fois il faut parler avec cœur. Il faut exprimer, il faut laisser les cœurs s'exprimer. Maintenant, je laisse mon cœur s'exprimer. On est des patriotes. On est des bantous, n'oublions pas. Notre socle, c'est l'amour. On est tous les enfants de Dieu. Pourquoi Tokoti Saraba en Morizana Mutuna Makoloti? L'olengeni ba warrior ba ofinga. Est-ce que vraiment na kati ya orchestre ya Fally Ipupa Gims ana loro na bakisate. Ya na nzembo oya mwasi ya Congo na ebiomo non. C'est bennement boye dajwa beta aba Fally muto aidai hein. Fally nda komela yango kutu ba na voiture. Fally pe apena ou apesa daju. C'est vice versa. Bino bokanisi so Fally Ipupa zala pe na un mois dire pardon azaki na port monte pemeni ya ba maître Gims ton na ba maître Gims je vois Dadju son petit frère ba nya ba kangama na Fally o Fally pe na moto na et yo kanti pe so maître Gims azane lo te Fally nga kangama na e ba musicien ba matérialiste mtako sabinote na bango nyonso nde bazawana basungana hein basungana. Et simbité. Oh Macron, oh Nini, ça a plus d'importance. Total à l'essentiel. Nini continue à caisse yamboka pour nous soutenir bande économique sur bana est si je ne me trompe pas bon on se ça combien 36 millions de dollars. Hein? Oh kuna na caisse si c'est 36 millions je ne me trompe pas vous pouvez écrire dans bas commentaire. C'est là et si c'est vrai, ils s'appellent ma bêta. Ce qui Gims a saboté une invitation, Fally Koto. Ils ont Cindy Leker. Ils ont Kofi Olomide. Tous les gens patati patata mati bakiti bazongi bo. Yenda poni na ye na kokufa na kobonga na nini yandimi. Macron. Il fallait qu'on dise mais Fally Ipupa bien que j'avais parlé avec Macron, n'expliquant qui est la réalité nini, yamboka na biso, makambo boy. Le quoi yamboka na biso moi copo, toke to meli copo on est bimi liboso.
ba ennemi à progrès ba bimisi ce fali asani amikata Maître Gims ça a une intention te comme bisika comme niveau ya ko se désabonner na compte ya fali pour pas ceux qui arrivé à se désabonner na compte Instagram ya fali pour pas et ça bino ba fan ndebo pousser à salino quoi Gims azam incontent Gims azam incontent ba 12 siko comme beta ndaki a se désabonner to ba nyabeti fali 12 ba on so ba sa musique na ba to comparer te mutu oyo abotami na mbongo akuti mbongo na ndako ba parents na ye na mutu oyo abotami na ndako o likemba yenda bimi mutu a train fali pupa bongo fali pupa le roi mwana o abotami na famille ba pauvre abundani a réussir c'est contrairement ya Maître Gims France est adopté qui est alongo mwana yolo a matia ki ikono mwana janana musicien papa mbate ba père ba kenda pe sango bana ba CV na bango alors yombo mona toujours via zalarawana na ba clip via zalaka po yé pena de kolo idéologie ba petine na sima mais fali pour pas aina nani so nzambe te abundika ye moko tozonga ko to boite fali azengra fali azabo to boite mais to yebelo moko que fali pour pas bundia sali ba efo perso fali pour pas les tolula fali pour pas tie tension na mto kangi ba nyanta balati single na pantalon jean na ceinture obina papa ba Marco 6 akembi pas comme a commis du cap la merveille photo beteabo moi no abotami na ndako na bango akuti lipa akuti beurre akuti mbongo na ya rotangela akuti mutuka ande monte na mwana o abimi na banlieue so le ba réussir na vie to bête la maboko makasi ya muto abimi na banlieue parce que azaina muto pese chance te na vie chance ne peut être zaki quartier latin mopa wa linga ki azwa ki le roi mwana ndelo to mona sindi a pemé na mopa ndenge pena fali pour passer na ngo comme ko batu combien o ba tonga o ba sala pe ba radio trottoir que Kofi le mida bimana fali nana ngo benga pété ko nani fali moi c'est à Kofi. Combien de personnes au babenga ka fali pour pas moi c'est à Kofi. Tout ça parce que Kofi alinga qui fali mingi. Yango bo mona même sindi les cœurs babando benge moi ça Kofi kala poani parce que Kofi a manifesté ka bolingo wana peka kaninga zarana fali popa. Kofi le midi aba genre ya ba patron oyo soka lingi yo peso chance à réussir. Fali popa na kati sa quartier latin azaki le roi mwana oyo wana so baninga ba olia lipa moko yo olia deux ba fali popa bazala bon. Alors force ya fali popa e bané na quartier latin. Bo comparer te. Otika ba ono so mto sa musique n'est bien. Comment me mettre Gims na point OK comment présenter ba nombre ba disque d'or na ça pas d'importance, c'est de la bassesse. C'est de la bassesse. Gims a grand. Fali pas à grand. Na façon na potoko ya abo to kito ke pai to zong e pai. Gims a kangi France oui. Mais ana bakin fali pour pas kamakin. Mutu mtona kwa na Fallait que na France atamboli bonanzela 15 personnes balandier. Mais Gims atamboli 100 personnes balandier. Bae anakin Gims atamboli moi 25 personnes balandier, mais fallait atamboli 1500 personnes quoi Kinshasa atamboli avec 1500 si ma fali. Donc mutu a gang na coin na Tangu Gims a obi na section d'assaut, fallait déjà zala. Tara bongo na nga na tana Gims azala wapi
hein tout tika babilo mususu tozo lobaka eza bien te fali poupa osa la fierté ya mboka na biso tondi mango un jeune courageux a rempli de talents tout comparé bango na oyemba te pour Gims yemba souvent le roi mto sala opéra oyemba le roi ba chanteur ba opéra wana et puis on rapper koto yo fali poupa na façon na yembelaka ana ba voine le roi ba sindi wana ya caresser le roi moisi taram de ana façon na ye Gims botika lo yo kita yemba bongo fali pe boyo kete jour ake ko sala sala ba monter wana ya nani ya nani ya Gims salaka toko moko na suka en tout cas pena lelo na lobby lo wa mama na lata ipena maputa alobi ye akotika kate akotika mobile na été parce que akufa me makambo salela ye donc non etikala na mutema papa sango ozaki sincère te donc Manick de John abande koloba makambo sindi le cœur alobi to bandaki kotonga na njora zotonga na téléphone na ki ba voice nanga ebimi abitonga na no benga stérile na benga ka stérile te pona moi si abotaka te mais na benga stérile pona koyemba et bon ce que le baga fali pour pas lala e fali alala petite wana il fallait tout na e papa pour image ya biso ba mama pesa la soigner fallait tout na e otuni yango te papa sango to moni oleka ki omba to komi pena na suka na elite so na yoka kite berliv so ezaboka te la biso yango na cha mais so na yoka ngona ndaku o katela ngape no tindelinga mo ina miso papa sango berliv tango vanda o katelingo bila ba obetso yoka kite atuna kiye mais ngana tala ki misona e bandeliti suka batke na publicité et na élément OK nani papa sango zo linga sa déplacement et tout bazongi na mona kyango te na mona été abina bande ko tonga na chombo ya lobika mambo stérile mais mambo fali alala atikala on lobango te ye alobaka ke abana ko beta masola bana na bango atikala ko lobana ete makambo ya mwana o sindi le cœur o fali abana ko beta na bana na bango ya famille mitema bato ekita so Manick de John andimi penda ke fali pour patikala sa geste atuana te parce que jusqu'à présent il y a des gens ba fingara honorable sindi le cœur au sali mabe mais mabe wani ko rattraper dans les jours à venir to yo chamu wana pilipili te Manick de John ande ko na biso moi si mais c'est juste que ezaki peka image ya mwana moi si moko nezaki atténuer na ndenga mabe te na ndenga faute to moni Manick de John a tout beli alobi au sala ngote ken piana ngana ebara na zo opportunité moi au travail na ken piana mena boya rango merveille veko le lo moni que là-bas beta na raison via linga clash 2017 na cité Pumbu na terrasse moroboy ba yena ngana o là-bas bet scope mon boya boulot wana na Mercure télévision na pesi ba ya sembo témoin na Congo bande retour ya canal Mercure to yena merveille veko caméraman réalisateur to komi bototo est pas fou de Jésus kuna pe simbate pour na ba principe ba marambo be na zara nango na zara olinga toujours ba émission na nga yi ya droiture to comment boye pas na mon avis bando sona na merveille veko journaliste ngo yeyo o nga linga na nga bivie nga via na sala ngote ngam sana na tangela ngo ata muke lobi no yeba naka to kutana na Edi Diora si il va se rappeler na bureau na ye na nini na matonge wana to solo la na c'est tala ntokutana na vie ken piana tala to soli boye abisanga o sali bien réputation l'équipe mbongo nazara ya moso na moni ken piana ba o sala délire na bi so pe na kinana na délire na ngana zala bien
mais pour nous clôturer vraiment, non vanda non loba ah vaut mieux souffrir. Mais au soir, il y a ma lame dans les jours à venir. Mais ce que tu as la berlive, le lengue nini, oyo, maman nabiso, ndeko nabiso, manique de John, image na eza atténuée. Ata lelo alobi ala ta poswa mamelo, to bando ban ko banga manique de John, pour te bien nzambe ya clash. Abi babanda ko fouté bambongo. C'est que tina ba maya ntumba, et ana babanda pese bambongo pour finga. Les gens commencent à utiliser cette dame. Alors bino bato ba mal intentionné. Nzambalola sungabino. À quoi sert qu'on utilise mon toit vulnérable pour rendre encore de plus en plus vulnérable? Solo bibana manique de John moi poignarda qui a poignardé bango nanzela à cause il y a une erreur peut-être ya maman na bango. Toi bato. Mbongo yana sukate. En tout cas vient nga kian piana na ki motema pasi. Le lenge ni manique de John a etala kiyo ke yo mto commissaire bongo. Otindi bato ba bloquer ba sunga été. Bolandango peut te clôturer awa. Tokuta na mikolo o ezali koya. Batu bayate, obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation au la ardoise. Mais avec divers, bah invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Bah invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bango ya mukolo fait tilata mabe. Maison divers. A bon salibinote. A Tchelibinope promotion angolais à Pamba. Maison Given. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow.